ya Congo epanzana pa wapi toana TV moko panza sango ya Congo edino image kitindindi chakudidi so taite ba chekao no image panza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image Restaurant Ewaka chez Maman Jeannette au numéro 7 du boulevard de Brandebourg à Ivry-sur-Seine. Confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial. On propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri, ntaba braisé, liboké ya mungulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, c'est moule, riz, atseke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekitoku, haricots, madesu et autres mfumwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. Dino image panza sango ya Congo. Et sengo ezali pona le 12 octobre ezali mbotama ya Papa Simon Kimbangu SKK et pe ezali mokolo oyo Papa Simon Kimbangu oyo aliputa azongisaka molimo akozongisa molimo na 15h na ngonga ya 15h pe Papa Simon Kimbangu kiangani azali kobotama na nkamba na kaka be na ngonga ya 15h yango wana eza esengo mingi epa biso bana na bango bakimbangiste. Koya nanga isiko lelo ezali en tout cas esengo mingi parce que bana oyangai ya mikolo bazali misatu basambelaka awa mama na bampe lokola ngamo pe naza na mwana ndaku mais lelo tozaka mwa mke éparpillé mais na mutema toza toujours bana ndaku donc ngai ne sengo lelo na ko partager moment moko agréable ezali ya baptême ya bana ngai kati na esika na biso moko na ndako na biso moko donc voilà quoi. Bana ya Congo bofungola miso boluka penza ko luka koyeba kolo Congo so nani so Congo elingi nini Congo elingi nde bino bolamuka bofungola miso boluka nzambo ya solo oyo nzambe ya solo ya mboka Congo donc soki oluke na solo ne babike baoyo bazosambela na solo basambela solo pe na molimo bokomona vérité donc de reconnaître vérité ko franchir biso. Merci nzamba pambola bino nyonso bozolanda émission yo na sepeli makasi na kasi na oyo papa azosalela biso surtout na paroisse na biso ya Saint-Ouen. Papa merci mingi zolo kum na yo na mkwali yo le 15 dimanche le 15 octobre 2017 papa ya solo ozosenga biso ka toza na bolingo mbeko misala olobi na biloko misato na bomoko soki tokotosa te en tout cas tokolonga te papa longisa biso mpona se atango toza na bitumba makasi. En tout cas merci mingi na mokolo lelo ndenge toza kosanzula munene ya nzambe na biso pamba te biso tozali bambangi ekimona meso bakoko bazelaki likambo oyo me bakoko mona yango te me biso tomoni yango totondi na esengo
tomema sango topanza ngo mokili mobimba po bana ya papa baya pamba te bamususu baza kuna na libanda bamiyebi nanu te me biso nde tokoloba na bango po bakoka koya batoko kosangana na bango nakanisi yango kaka napesi na baninga na komba tata mwana Molimo Santo amen. Bon na komba tata mwana peta Molimo Santo journal lelo eza journée moko pena esengo makasi malgré tout ya prolongation mais na biso awa na poto zaka ndenge wana la journée ya mbotama pe ya nkufa to ya nkufa pe ya mbotama ya journée moko esengo pona biso bakimangisi kimbangisi kaka teme mokili mobimba po eza mokolo moko oyo biso principalement biso ba congolais to ba Congo ba Congo ba bengi ne Congo do eza likamoko ya kitoko kitela biso kata mokili mais eza mokili mobimba ndenge pe na tango ba juif pe laki yaki po Jésus kutalbaki ke na ye liboso et pona ba sali boso ya pona ba juif premièrement pona ba juif simane mokili mobimba ndenge pe biso na tango to ali e yende pona biso bakimangisa po kiteli na kati na biso pe panzani mokili mobimba parce que biso ne bato sala makasi po to koka ko tamusa likambo yo mokili mobimba po sango yo eyebana ndenge ye mokolo so alabaki ke Molimo Santo ebongia ya po yende mota sesa nyonso esengo nyonso na ngona pa mokalelo mama esengo makasi esengo makasi penza pona le 12 octobre ezaki mokolo papa Simoki Mbango atikaka biso na nzoto et puis papa Simoki Mbango kiangani abotami akendeki azongeli biso aye kosukisa esengo na biso yango wana pona lelo to ale esengo mingi pamba te lelo to yebe ezali réincarnation ya papa Simoki Mbango tosepeli bandeko na biso bazali libanda bazongi na kati ya kolingomba bana na biso barejoindre biso esengo ya makasi papa te tozali na lingomba oyo lingomba te kasi lola tozoya kosengo ya makasi esengo makasi balandia 3w.pandasango Congo na la kabilo ka babilelo eza jour le 12 papa jour ngo lelo esale onengani le 12 yo ebika ke mukolo lelo ezali mukolo munene mukolo oyo papa Simoki Mbango notre envoyé nzambe na biso oyo ayelaki kati na biso bato mwendo ayipo akosauve biso bato mwendo lelo ezali mukolo oyo atikaki nzoto na ye azoki nzoto ya molimo ye kaka bayo aye kosala nini incarnation ya papa Simoki Mbango kiangani donc ezali mokolo moko ya esengo makasi tozali kosepela makasi vraiment mokolo lelo yango tozokumisa ye vraiment na ndenge nyonso tu eyaki le 12 na semaine mais lelo mema toza kofete yango mpe mpo na semaine oyo bikala awa misala ne ya mobulu tokoyeke le 12 mais yango tozofete te mpona mokolo mwa lelo mais lelo ya kitoko makasi 3w.pandasango Congo lelo ezoyina mabe toza bongo na paroisse ya Saint-Ouen bana SKK balobi lelo le 12 octobre eza koyina mabe na paroisse ya Saint-Ouen lelo sava yina mabe bona na wana bilili SKK balobi ezalaka nde boye pandasango Congo tokwei na terrain nde ezala kaka mpona kopandasango SKK wana papa Richard Lisiki bomona ndenge koleka balobi lelo sava ina mabe pandasango ya Congo bakwei na terrain ya bino molobeli pe mopandisango ya Congo na kombo ya Edino Image avec son équipe Étoile d'amour de Bordeaux et Top Poder des médias toza bongo na diamant taillé toza bongo na César Leumba diamant noir
toza bongo na Tania Bayo PHM ye moko na kombo ya Epimi Samu. Balobi eyinaka mabe saba ina mabe lelo SKK bomona defile ndenge koleka bana ya papa balingaka nde boye. Balobi lelo eza lelo bokomona bamama oyo bakulaki lelo panda sango ya Congo sita makasi balobi ezalaka nde boye ya bino mopandi sango ya Congo edino image Epimi Samu Yamata ye otala bana ya papa balingaka boye.
omona ndenge papa moko tozamile esengo balobi lelo eza lelo le 12 octobre bana ya papa balingaka boye panda sango ya Congo balobi awa be kisalu na kisalu awa be kisalu na kisalu SKK Papa Richard Lisiki alingaka na boye Papa Richard Lisiki mwana ya Koreki ezalaka na boye mama mami kina balobi na SKK yoka mama botala mama tozamile esengo botala mama ale molimo mosanto kwei ezalaka na boye ezalaka nde boye bana SKK ma bana SKK balobi lelo eza lelo balobi ntango molimo mosantu oyaka moto yo moko atelemaka na kiti te akobindela nkolo na ye Papa Ripelema ambiance yango mona nini panza sango ya Congo edino image awa ndenge eza boye na kati ya église nde topesela kaka église eza moko ekotikala kaka moko c'est l'église kimbangiste toyisaki bango keno l'église nyonso edino yeyo témoin l'église ezango ebele mais église kimbangiste fin ambiance oyo ezalaka awa omona yango nulle part ailleurs kaka awa edino image topesela nde parce que bayebi ke église kimbangiste efwa te mpona fete le 12 octobre eza mokolo papa Simon Mbangu akufaki papa Simon Mbangu bato nyonso bayebi ya liputa me nzoka alobaki ke na kozonga lisusu le 12 octobre 1951 papa Simon Mbangu kiangani abotami oyo tozali sikoyo chef spirituel de l'église yene moto azokamba sikoyo église na moma oyo toyisaki bango makambo Simon Mbangu aloba yango bedi kokokisama bamata bakita mokili na biso ya Congo eza na maboko ya kimbangu toyisaki bango baya bango tout ezala bacombattant ezala bacommerçant ezala bamusicien ezala bapoliticien bango tout baya epai ya papa Simon Kimbangu solution ya mboka na biso eza epai ya papa Simon Kimbangu vouloir ou pas kimia ya Congo ekouta ni na nord ni na est ni na ouest ni na sud ezali na nkamba Jérusalem
bakita baya komona force ya Kimbangu. Ouais, Émilie Domirage, c'est un des mois. Merci Papa Lema. Maman na biso pour la fête à l'élo les 12 au monde on est les kandeni. Na kombo tata pe moi pe moi mon sens. En tout cas fête les kitoko na sepeli ya to na sepeli mingi. Fête les kitoko. Dato Papa Simon Mbao akufaka azongi susu na nzoto ya Papa Simon Mbao kiangani. En tout cas na esengo mingi. Esengo na sepeli mingi. Yango biso kaka bakimangise tozanga na bolingo mibeko na misala yango moto maloba papa dere na atiki biso bolingo mbeko misala wande tokotonga Yerusalem totosa mibeko yango eleki nyonso. Merci beaucoup. Alors toujours pendant sango ya Congo to pendant ka sango Papa Simon vraiment lelo eza journal le 12 jour ale kopesi na komba tata mwana molimo santu kimbangiste kotikala kaka kimbangiste. Oh nyonso bazoloba Papa Simon Kimbangu aza nzambe te tokende kaka liboso epa tokokende nde tokoyeba tokopesa eyano te mpo tozali bana ya mibeko alobi pendant sango ya Congo sava ina mabe lelo balingi omona bino moko ambiance yali ya lelo ya suka te bana ya papa balingaka le boye luiza bana ya papa balingaka boye balobi lelo eza lelo
sango ya Congo balobi lelo sava ina mabe balobi bokotala bana papa bana ya papa balingaka boye Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene était ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour nous, quand nous Global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Malouavengi. À heure d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express. Dino image, yenda zo panza sango ya Congo, babi sango ya Congo eko panza na wapi. Babi edino image, sali image, panza ni Congo mobimba. Choko mone chimachuta, chiko foche ya chopayo.